Maman bipenda comme à 14h. N'est-ce qu'on ni maman bipenda ko telema. Pour baba na ko pesa ekisi. Bazola bana urgence docteur moko asake ba docteur ba keiko ko sala réunion. Na 9h du matin mutu bana ba yakile. Bina batu bolongoli eminu. Misa tu pemba la moko. Omoni siko mutu azoloba te nini te. Moye ba te ata na mbetu. Ata novalgine wa novalgine. Hôpital obozo mona oyo. Oya bokitise ya ba sataniste. Basaki. Minu kaka ya minu. Bazali oyaki 9h ya tongo papa. 9h na hôpital bana 9h. Atambuma ya kisi ya novali balalisi na kiti na ba. Bazobona mutu aoloba te azokoma, asaku na place azokoma. Kwa senge loko ya komi, kwa zongisa bo ya komi. Wale abozobona akangami eloko masho anusu kanga. Mwamna alaki na ye. Banda 9h. En tout cas vraiment eza sango mo ya mawa ya pasi. Et puis si biso pasi makasi komona ba mama chako baza ba icône. Komona ba mama chako le baza ba icône. Donc kotika biso kasi bitima bo mama belité, mama kufika bo en tout cas epé sa pasi. Ai vraiment mama chako na oki sango malade te. Ya to loba mo liwa ya mutabeli bokenda otala ezala ka ne mususu. Na oki sango malade te ya mama chako. Dans notre cas de répétition, si surtout que na achichi, to achichi, to comme dans que tant que comme appel, ne va juste corps que na clinique qui nous a. On ne peut pas se décider dans ba collègue surtout to ya na